na élégance na lingi suba makambo mindondo na lingite munganga kanga ngai mama nazo bisayo na kumomela bambuma glace kwa makuita fuku nazo bisayo na kembi batia na glace na mokongo mabe batia na mutu na tia mutu na congelate na boy makambo nga problème na ngai ezali ke ba débat na biso comme terre à terre mingi de comme terre à terre surtout sur le monika songo soga et na plateau et on dirait qu'on a côté la carte église Oyoki elengi ya Congo tapelema na élégance na lingi suba makambo mindondo na lingite munganga kanga ngai mama nazo bisayo na kumomela bambuma glace kwa makuita fuku nazo bisayo na kembi batia na glace na mokongo mabe batia na mutu na tia mutu na congelate na boy makambo nga problème na ngai ezali ke ba débat na biso comme terre à terre mingi de comme terre à terre surtout sur le monika songo soga et na plateau et on dirait qu'on a côté la carte église mais comment Charlie, alors nous on dit donc désormais pour nous avons biso ba communicateur a décidé de lever option débat ezali ndenge to vandi boye bokoto nanga mituna na ko sosola makambo valeur ya parti ba fondement ya parti na biso o teli makambo na ekolo. Donc Delphin Kasongo na koluka kana e débat contradictoire on attend ezali moke boye baka ke Delphin Kasongo so ibino boye bité yé moko muto ayebisa ngai a consulter nga lokola avocat na ye vidéo na ya bolumbu etambola na ba téléphone na bato a foutre la rango $500 chaque fin du mois. Je connais même la fille qui s'appelle Plamedi. Yé moko muto memela ngai mais aux politiciens ba maso non mais tant yo même ba vie privée bato soko to sala ndengeni yo so même ba vie privée bato moi na comme na Plamedi yé moko muto memela ngai je crois ça peu na plateau na yo awa alobi na ngai ni alobi to sala na ngai tambola na jo temote milaka na plateau na ayi mutaka na zo tambola bongo tine na ngai muta ezala na yé moko et il m'a consulté pour ce dossier là nazana kata ko traiter yango mais nebi se makambo sali boza mala mote pina na longo lokola avocat na ye na ebise luka avocat mususu o bandoko no makaka batata na bango donc na bombelier débat d'un moment to osila na ngana ba dossier zali moi mingi Charlie soka bongoli motema ta continuer na robimisa ya suka Tshisekedi ya bengani ye idps sur la bengani. Voilà, merci mon avocat, mon élément qui t'a lancé. Na kiti qui t'a lancé parce que on a besoin de ça ne va pas. Après Delphin va s'attendre pas la vie non. Vladimir Poutine à le mais bon, c'est pas notre débat. C'est juste un voyou politique, là, on le considère comme ça. C'est pas notre débat. Les Congolais, avant la question d'actualité, depuis quand décider comment on a un plateau spécial? Les gens disent que Mme Delphin le Baki, parce que ce n'est pas notre sujet, on va rentrer dans l'actualité. Mme Delphin le Baki, apparemment, comme il s'est exécuté avec le preuve à l'appui, et c'est d'accord comme un plateau spécial partout. Et le plateau spécial, ça ne se négocie pas dans c'est avec l'argent. Est-ce que Delphin Kasongo, il a anticipé, parce que là, un plateau spécial. Il y a un plateau spécial. Tu peux se faire monter Motouya, na réservé la téléspectateur Motouya. Bon, anti-chambre quand Ndeko Charlie, je crois, tango pesinga mbote na sena ko mata botele mena ka songo na ndimali mbote te. Mais na moni ezali yango memiti yao. Donc, Delphin peso motuna ko tuna ngai, mais na o ya nola yo. Yoka. Biso to le biboui. Tout le monde a débat est commis terre à terre. Dès que lobby, on y a un débat terre à terre. Tout le débat à la constitution. Basé aux lobby, tout droit à 3. Bon, tout droit à 3, c'est troisième mandat. Alors tu vois, il y a des personnes qui disent, on est tout droit à 3, tu as changer la constitution. Donc le débat est bête. Tant que tu discuter ma cambouya dialogue. Non, mais bandakala non. Bandakala. Oui. Tant que tu as makambo dialogue. Biso to le makambo dialogue. Bango baloni makambo na ndenge na bango, bayena makambo changement constitution. To vana bo mbata la bité, nazo bana mosala ko changement constitution. Avant ni mo mukabe tengaite, eza makambo na ngamo ko engagé. Mais finalement,
quand nous disons que ezali inutile. Bolandaka Delphin te. Non, parlons d'abord de Delphin. Ba plateau spécial. Ndenge tozali. Ba plateau tozali nango oyo. Ndeti ngeza plateau liboso na yo. Ndeko na ngai. Tozo otuna na makambo kofuta na banini. Yo tanga kana journal mo ba komi lista babola yango Jean-Pi na kati. Eside. Oh, donc, il y a parti à Babola. Mon parti opposition. Babola. Vous n'avez pas assez de moyens. Babola. Tu sais que des alarmes en opposition, moi, ça va plateau spécial. Ah, on a dit que c'est mais Félix, tu sais que du Chilombo. Félix, tu sais que du Chilombo, ça va plateau spécial. Peut-être Peter Kazadi, ça va plateau spécial. Évacué occasionnellement. Plateau spécial. Ça justifie que... Non. En tout cas, tozui et le côté, tozali corrompu pété. Biso tozui décision comme toute organisation politique. On s'est dit que bah devait être terre à terre. C'est pas un problème. Non, bon, cause à la peine en bon, vous allez camboter parce que tous avez ma chômeur. T'engages quand même avocat. On a un peu pauvreté. Tu engages les idées, ça veut dire qu'il y a des idées derrière vous. Non, les idées avec moi, je suis là en train de parler pour défendre les idées. Mais je suis en train de vous dire que c'est une décision interne qui voulait dire ceci. En voyant que le débat comité à terre est comme inutile, sans être lié à moto. À un certain moment, peut perdre annoncer qui en annoncer qu'il y a un communicateur. Ça, ce n'était pas un problème. C'est interdiction totale. D'un moment, il pas à décision par moment et pas Vital Caméra, il n'y a pas plus de longtemps. L'évacuation, donc c'est-à-dire qu'il y a des moments en politique, il y a des moments pour parler et il y a des moments pour se taire. C'est pas tous les moments où on doit parler. Donc nous ne sommes pas les animateurs. Nous ne sommes pas les quoi, tous les interprétateurs, il y a actualité. On ne peut pas aussi jouer le rôle de commencer à venir ici pour répondre à un monsieur comme Delphin. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, je vous dis, je suis venu pour analyser sur la politique de l'air de ce qui engage notre nation. Delphin, c'est un individu comme tout autre individu. Sa place est à l'hôpital. Je viens de vous dire, lorsqu'il parle de Kabila, il faut lui dire que tant que le recruteur qui est le la journalier n'a pas loin ozalaka akosala nini tant ozalaka na simaya ngoyika sanje ozala kosala musala nini na mbujimai ozala kosala musala nini na rompe bakwa bianga. Non mais c'est lui qui a dit ça parce que donc en conclusion ça nous on est venu pour débattre sur la nation et non pour individualiser notre état. Nako kosokolate na ya pona kolobela qui est Kasongo pour que biso na kati ya c'est le prénom de mon père, hein. Hein? Ouais, le prénom de mon père. Mais malheureusement, ça va t'indiquer qui pousse. Non, poste non, Maître Jean-Pierre, je le dis à la télé. La Mouka que Faïlou et Prince Pengela, c'est l'antichambre du président de la République. C'est l'antichambre du président de la République. Ceux qui vont affronter moi, Delphin, je le dis à la télé. Je vais dévoiler tout. Je vais dévoiler tout. Oh. Les vrais opposants sont ailleurs. Bande konangai nauti komela moi kisi naoki moi bien na sokoli naoki penza moi bien na betela bino théâtre na comédie moko elekana na makambo ya musée ngai bato bamona na ndenga mabete. Je n'ai jamais été convaincu que Moussa zara héros national. N'était nazaka penza convaincu te. Nazaka pena na difficulté wana parce que j'ai lu l'histoire. J'ai eu les cours de droit constitutionnel général, na G1, et le droit constitutionnel général et institution politique, na G1.
n'est qu'aux droit constitutionnel congolais. Lorsque on dit autant de l'évolution de la constitution en République démocratique du Congo et ses pouvoirs, ce qu'autangi Malam Rotala ke Moussa Penza héros de nationalité. Bon, c'est la bête la bino ba ventir Moro Salema. Tozali na ba 1996-1997. Moussa na rébellion na yazo ko avancer très rapidement. Moussa zo ko avancer na rébellion na yazo avancer. Et tiens tu sais que du wa Mulumba awa na Kinshasa na mboka na biso ake komona Mobutu. Alors bien Mobutu, Mobutu, tala ndenge Mouze, azoko ya mbangu. C'est risquant balkanisation ça les manambo kanabiso. C'est risquant que ba ko renverser yo ou c'est risquant que mboka kanabiso kota na des autres. Parce que tu sais que ya yebaki ke ce que élection qui ko salema ya ko le kana lokola président de la République. Donc, et tu sais que dans à l'époque lokola le président élu Martin Fayulu m'a dit de lelo. Akeya moni Mouze. L'histoire renseigne que Etienne Tshisekedi a komona Mobutu plusieurs fois. Alors bien Mobutu. Faites attention de konanga itala ndenge mwana mobali azokoya. Et sengeli na biso to vanda bengisa dialogue inclusif, dialogue national, to traiter ma cause profonde, to sololana musée sur une table to yokan. À l'époque on appelle musée zeko ndima dialogue. Bande ko boka ba aventure. Musée zeko ndima dialogue inclusif, azon di mabasa la dialogue sur proposition il y a église catholique à l'époque Bamalula na le reste sur proposition il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne azo kende ko solo kana Mobutu azo yebisa na Mobutu tala danger ndenge zoko ya et pas ya Mouze et pas ya Laurent Désiré Kabila to ça la dialogue to kata makambo na mkusi. Mobutu azalaki pe na ekiri na ye pembeni na ye bandeko bolanda bien lisolo. Mobutu azalaki na ekiri na ye pembeni ba conservateur oyo ya mabe avec la solidarité négative en tête na bango azalaki Ngwanda. Bangwanda na ba mobutiste o batata mikolo bazalaki pembeni ya Mobutu oyo lelo bazana Félix Tshisekedi Tshilombo ba yebisi Mobutu jamais on va négocier. On va aller au dialogue. Est-ce que si on négocie aujourd'hui, est-ce que si on fait le dialogue aujourd'hui avec Etienne Tshisekedi et avec les autres classes politiques, est-ce que Mouze va arrêter d'avancer? Est-ce que Mouze va déposer ma arme? Mouze c'est un pantin. Mouze sengeli to attaquer, to bomaye, to bumbisaye. Parce qu'elle est soutenue par Rwandais, na ba multi. Na ba communauté internationale. Mobutu na batunaye baboya ka dialogue inclusif oyo Etienne Tshisekedi azali ko senga na église catholique. Mobutu aboyi catégoriquement Ngwanda na baninga na ye baboyi balobi jamais ekosimba te dialogue ni to sala da ba dialogue mingi to vanda kaka boné Etienne Tshisekedi est-ce que Laurent Désiré Kabila rotika mandoki bandeko na ngai nzamba la raté banda satana subela éponge Mouze avancer tant Mouze avancer makasi Etienne Tshisekedi azaka pe mabaluka ntangwa ti bobenga Etienne Tshisekedi azalaki constant na baraté za ndenge nini batos bana histoire à salité pembeni na bango Etienne Tshisekedi amoni Mouze bani ko avancer à sentir que Mobutu a commis très faible Etienne Tshisekedi a changé discours asundoli Mobutu aboyi kosenga su Mobutu dialogue parce que comprenaki que Laurent Désiré Kabila pe aboyaki déjà dialogue habité nazo benga na Mobutu et sali ndenge wana tang Mobutu amoni que Laurent Désiré Kabila komi na Kisangani et Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe a sentir que Kabila s'est avancé à récupérer mboka mobimba Etienne a changé langage na IDPS ozo omona Etienne Tshisekedi bakosala communiqué officiel na IDPS balobi ke Kabila Laurent Désiré Kabila c'est notre frère congolais, il est dans la lutte armée, c'est une opposition militaire toujours soutenir Etienne Tshisekedi à soutenir Laurent Désiré Kabila croyant que soki Laurent Désiré Kabila azu bokonzi bako travailler na ye lokola Mobutu akomi na suka
Laurent Désiré Kabila abandi okota na Kinshasa. Abandi okota avancé penza a komi penza na Kinshasa. Mobutu sentir danger. Mobutu rotinda batwa ke benga Etienne Tshisekedi. Abenga na ba président étranger ya ba pays Afrique. Baninga na ye. Ono boyebisa muzeke na ndimika si dialogue. Aya tovanda na dialogue inclusif to solola na kimia to kana makambo. Muza tindeli malobalobi na boy dialogue wana na yango lisusu te. Je lui donne 48 heures à déposer azo avion à sécuriser abima Zahira Kima. Ameki kobenga Etienne Tshisekedi aboyi. Alors, akokamata abengi général Mayele a nommé Lokola général d'état-major. Azui le général Likulia Ouazali dernier premier ministre ya Mobutu a nommé. Bandeko. Laurent Désiré Kabila kotarate a koti Mobutu Lokola a fait déjà 48 heures. Mobutu a sali tout la mouissia Zaza a Kei. Etienne Tshisekedi wa mulumba akende komona aza besala ngako seka dossier. Etienne Tshisekedi akende komona Laurent Désiré Kabila. Alobi na ye bon ndeko ndenge nini? Yo zalaki na opposition armée, biso zalaki na opposition non armée pacifique. To soutenaki yo awe sokomi masolo zandenge ni to zongsa barwande to travailler ngana yo Mobutu abine nini ngana sali rebellion na komi awa alengana ko travailler na yo monsieur oza maladi to likamune yo zaki na liti nini yo liti yo za kolia na Mobutu ale akange Etienne atinge Etienne na boloko. Laurent Désiré Kabila o bato bazoko benga o tozo benga lelo libérateur héros national à cause de la moto à suspendre directement l'activité politique nyos à suspendre l'activité de parti politique à suspendre le parti politique à dissoudre le parti politique. C'est là où le droit constitutionnel congolais on a mingi surtout natanga mingi le professeur Ambroise Kamukuni paix à son âme. Alors Laurent Désiré Kabila c'est démontré déjà avec les indices sérieux d'un grand dictateur. Tant à dissoudre Makamwana Nyonso a boya lobi activité politique mokote au Salema na Congo, wana Etienne Tshisekedi kuna. Ben ndi sone l'accès déjà à cause de la motomabe à l'avenir. Alors Laurent Désiré Kabila à l'époque wana akokuta babati akokuta ba le président élu Martin Fayulu Madidi bazalaka lokola ba jeune lokola biso kala ndenge biso dozalelo lokola ba Merlin Ivuvu ba Clément Mouza ba Chantal Momboni et ba Owen Bosembe ba les maîtrisables Kamizelo ba Nathanaël Rokomba na pesi nombote bana mboka na prison ska bozwami akuti ba bilenge moko ndenge wana bazo brûler makasi na politique bazo ngala mingi na politique ndenge ba kamere bazalaki à l'époque wana na ba 1997 wana. Etienne Tshisekedi na ba jeune politicien wana à l'époque bakotia musuku bakoyebisa na Laurent Désiré Kabila changer la classe politique congolaise la classe politique zaïroise ko travailler jamais na batoyo ba mubutiste ndeko na ngai histoire ezaka ndenge moko na otoza na molelo. Laurent Désiré Kabila akoboya bilenge wana ba politicien ba Martin Fayulu ba tonyoso na ba aboyi bango aboyi albi non retravailler na bango te baza bilenge ba uti opposition ba musu bato ba société civile akobwa kisabango akopona ba ya akopona ba mouton noir o lelo baza pena Félix erreur yaka komema maintenant muze na liwe za oyo muze maintenant kwa kotomboka abengani ba Rwandais brutalement sans avoir eu beaucoup de précautions, de prévention et de précautions sur sa sécurité et sur les accords bayokanaki oyaboyaki kotosa. Tango akondima kobengana ba Rwandais babandi kozonga Laurent Désiré Kabila kosala erreur grave ya kokende kosangana maintenant na ba mubutiste ake koyokana na ba mubutiste a sali commission ya réconciliation ya pardon na ba mubutiste alimbisi ba mubutiste akozo ba mubutiste bandi ko travailler na bango e ba mubutiste wana nde bakozonga lisusu pa ya Kagame bake ko solola na Kagame balobi na Kagame oyokana kine ndenge nini tala ndenga zo kotosa te biso to kosunga yo to silana na moto nde ba ancien mubutiste wana o lelo baza pena Félix bazo travailler na ye
oyo Félix aboyi bilenge aboyi ba jeune aboyi makanisa président Eli Martin Fayulu Madidi azoboya dialogue ndenge Mobutu azalaki koboya ndenge Laurent Désiré Kabila azalaki koboya akosala erreur ya okende kosangana na ba mubutiste et conséquences ezali nini ba mubutiste ba koorganiser liwana ye ba mubutiste ba koentraîner liwana ye tant ba bomiye ba monelo wa kosala te ba bangi Joseph Kabila ba pesi Joseph Kabila bokonzi croyant que ba kozongo Joseph Kabila continue na bokonzi boy ko pesa bango ti et comme lelo pas Félix les mêmes bateaux wana lelo bazana Félix les mêmes bateaux bazalaki ba mubutiste azalaki kasavouiste akomi lumumbiste akomi kaka ye mutu wana akomi mubutiste akomi muzeiste ayeko koma kabiliste lelo akomi chulomboliste akomi Tshisekediste. Faites attention, président de la République, soyez prudent avec ces gens. Histoire ya musée interpellé yo. Histoire ya musée kota na motema na yo, ozala prudent na bato oyo. Parce que ba histoire comme ko kenende tezolinga kokokana. Tosengi na yo zala prudent, histoire ya musée zali héros national, mais histoire ezali makasi na simana parce que alongola kabiso na mbula aka kokotsa biso na ebale. Pour moi, musée zala rapenza héroté. Toko regretter lokola ba kongomani banso bakufa, mais mon lokola héros et pas inangai ekota raté parce que histoire ya musée zala ki peu flou à se démontrer que déjà na ba caractère ba indi sérieux ya dictature na katenaye. Merci beaucoup contribution. Boyo ki sort ba bombela bino. Inch'Allah. Oyoki elengi ya